place ok papa Aloua qui en tout cas débordement et salama qui tili banda bien aimé place il y a 12 000 places mais bandeko bakota qui plus de 15 000 hein plus de 15 000 tili banda bien aimé bamindele bakamo mais au juste pasteur Bostro Azanani en tout cas sango malam et panzani mili mebik sama qui félicitations na papa Charles Bostra bameko pe na église mobimba la bonne sémence na bo sanité notre maman moko extrêmement bien maman Charmi maman mami nzama lola amono na nyonso ozo sala OK nimis moki mobimba oui salami na non na pamboli nzambe kotala bilili oyo ozo sala esengo komona ete ezala bandeko oyo baza kuna na poto bakende kaka kolia te bakende kaka komele te bakende kaka na bisengo ezalaka na libanda mboka te nde toyokaka eza bato bakendeke na poto kosalela nzambe bakendeke mpona lobiko na milimo obike komona etuluku na bato boye na mikili ya poto mokolo le 31 décembre plus de 15 000 personnes c'est une grâce exceptionnelle o nzambe apesaka na bana na ye nous pouvons que kopambola nzambe oyo asaleli na ngolu oyo asaleli mosali na ye mpe toliki ete ya solo 2023 nzambe akomultiplier lisusu grâce wana mpona lobiko na bato bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na nto ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosalela biso elongo na pasteur feza misi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Jéricho na filo moko ya motema bivens de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé les mains ne triomphe jamais toujours na cadre ko informer bino na mission na biso nzela ya lola tozokota bouta komona événement munene makasi et salamaki na ngamu ya Belgique na Liège bien aimé dans le Seigneur OK l'homme de Dieu l'évangéliste Charles Bostra Bameko B52 l'homme de Mopanga oya salaki yango kuna na église la bonne sémence bien aimé bomonaki bilili je crois même que réalisateur et débisoeur atia le biso extrait ya place yango na salle OK papa basalaki séminaire il y a les 31 prières les 31 décembre. Voilà, bonzambe na bonzambe lo les autres futa bien aimé. En tout cas, ambiance ezali ya makasi, bonzambe ezali na rendez-vous bien aimé dans les Seigneurs et félicitations na musala kitoko et salami nangamu ya Liège bien aimé dans les Seigneurs na salle. Oyo place OK, papa Aloua qui en tout cas débordement et salama qui tili banda bien aimé, place il y a 12 000 places mais bandeko bakota qui plus de 15 000 hein, plus de 15 000 tili banda bien aimé, bamindele bakamo mais au juste pasteur Bostro Azanani en tout cas sango malam et panzani mili mebik sama qui félicitations na papa Charles Bostra bameko pe na église mobimba la bonne sémence na bo sanité notre maman moko extrêmement bien maman Charmi maman mami nzama lola amono na nyonso ozo sala nazo annoncé na Abakouk nyonso to ya mokili mobimba bientôt là après Liège bien aimé dans les Seigneurs bientôt là la bonne nouvelle wana Kinshasa vraiment nouvelle wana komeli biso na musala kitoko et salami na Liège na Belgique bien aimé dans les Seigneurs et ningisi vraiment Kinshasa mobimba ba pasteur mingi batoni ba frère mingi batoni en tout cas sango malamu et panzani
partout na événement pasteur Charles Bostra awuti kosala na Belgique OK ba événement bo et salama vraiment kala na Kibonzambe félicitations papa Kinshasa et c'est bientôt là en tout cas bonne nouvelle les amis que Togozala na stade de Martyrs les abakut nyonsto ya mokili mobima bientôt là bokozwa date il y a stade de Martyrs bien aimé dans les Seigneurs pourquoi pas que stade de Martyrs sama na Kibonzambe et betama peka là ba pasteur mingi basala ba séminaire kana na stade de Martyrs cette fois-ci papa Charles Bostra Bameko na 2023 wa bokozwa surprise il y a stade de Martyrs. Bonne nouvelle bien-aimée dans les Seigneurs. Tous avez papa Max, moi limisanga papa Shalom. Non, Shalom ande konangai. Bonne année papa. Alvin, merci de même pour toi. Mais Shalom, là-bas nzambe nyonso wazona na biso na oyo topesi nzambe merci. Oyo asa biso ngolu ya komona lesusu année 2023 et belé 4 na biso ba zesusu na bomo ite ba ye to bandaki na bango kasi nzambe asali biso ngulu toza na bomoi toza reconnaissé par nzambe wana na bolamu nyonso asali biso pe tozolika ete 2023 akotika biso te pamba te ye moko alaka biso ete akotika biso te akozala biso kino suka na molongo. En tout cas merci beaucoup papa Max. Réaction non par rapport à la vidéo Toto Rolanda il y a événement monene salamaki il y a église Bostra la bonne sémence il y a pasteur Charles Bostra au peko et bien to ya rota la fois passée na habité OK na Ophelina réaction non par rapport à l'événement au que nimismo ki mobimba o salamina. Non, on n'a pas mboli nzambe kotala bilili oyo zo sala sengo komona ete ezala bandeko oyo baza kuna na poto bakende kaka kolia te bakende kaka komele te bakende kaka na bisengo ezalaka na libanda mboka te nde toyokaka eza bato bakendeke na poto kosalela nzambe bakendeke mpona lobiko na milimo obike komona etuluku na bato boye na mikili ya poto et mokolo le 31 décembre plus de 15 000 personnes. C'est une grâce exceptionnelle au Nzambe apesaka na bana na ye. Nous pouvons que kopambola Nzambe oyo asaleli na ngulu o asaleli mosali na ye pe toliki ete solo 2023 Nzambe akomultiplier les sources grâce wana mpona lobiko na bato tika ete na kombo ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim tozobondela ete faveur na Nzambe miséricorde na Nzambe grâce na nkolo et accompagner bango na année 2023 bazala instrument Nzambe akosalela puissamment pour na saluer ba âme perdue. Merci beaucoup papa Max. Événement Pemo Kalamike ya stade de Martyrs. Comment vous avez appris ça la bonne nouvelle bientôt la Bostra na stade de Martyrs en 2023? Ben, nous pouvons qu'encourager cette initiative. Stade de Martyrs ezakaka exclusivité ya ba musicien ya monde wana te. Eza pe bisika kitoko Nzambe azopesa biso pona kosakola sango elamu na nkolo. Et nous pouvons que l'encourager et puis kosenga ete vraiment qu'il y ait une bonne organisation puisque c'est un événement tout temps a même événement activité dans stade de Martyrs c'est un événement. Alors senga capé une très bonne organisation pour que cela soit une réussite. Hormis aspect spirituel que salema ba jeûne et prière et sengeli pe et sengeli pe sur le plan administratif sur le plan financier sur beaucoup d'aspects wana n'est-ce pas tous en considération pour que ils allaient vraiment réussite comment ça va se passer pour associer la presse. Nous sommes là par la grâce de Dieu, nous sommes dans l'évangélisation par les médias de Colvin Azali journaliste et belé pe bazali tozali wana pour soutenir événement wana. Merci beaucoup papa Max Benga. Avant tout côté na masona biso alelo oui natanga ki lettre moko na tuna na santé ya bana boni na orphelinat papa. Bon merci beaucoup na lingi d'abord na pambola Nzambe na pesa yo merci de Colvin ozande ko yo soutenir biso autokala na musa tozo sala ya évangélisation auprès des enfants en situation difficile. 2022 tu nous as pas abandonné to pesio merci na bana potonyo so boza bipai na bipai
na bola munyonso osele ki bana na bino ya orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim biso tozaba to ko bosana nzamba lola abosana bino te nzamba lola akanisa bino merci pe bandeko bozana Kinshasa na bipai ba oyo bozalaki na biso ba oyo botambolaki na biso ba oyo botikaki biso te ba oyo bosoutenaki ministère oyo orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim tozali loko opé sabino te si Seigneur ko sabino merci tozali reconnaissant tozali très reconnaissant moso tozo sala eza musala ya pasi mingi c'est vrai nous avons la vision mais ceux qui sont na bato oyo bakosanga na biso te ceux na bato oyo bakosunga te musala ko kende liboso te pas mbaté orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim c'est vrai na muketo benga orphelinat mais biso benga ka ndako eza ndako ka ndenge ozolandanga wana na bana na yo ndende ko zolandanga bana na bana c'est la vision que nous c'est la vision que nous avons qu'on peut s'assurer na bana c'est vraiment la mine mukiso bengi mwana na orphelin azamona azaka salité azamona la kanetoko azamona atanga classité azamona batiola azamona yo azamona mukile yebite mais nous avons une autre vision d'orphelinat et d'ailleurs ba ou ba si ba yepa na biso en tout cas ba ndima kate kezali orphelinat c'est que nous les avons na poto ba yaka na Kinshasa ba hôtel la biso le peu que vous nous donnez le peu que Dieu nous donne to bundaka pour que bana wana bazala d'ailleurs nos enfants ceux qui sont orphelins arundi maté et belé bayaka bato est-ce que banu capable de même l'hôpital to chérir to ndenge c'est comme ça que nous vivons ndenge bo vivre na bana biso to vivre na bango bongo donc tout ça c'est à cause de vous nous vous sommes reconnaissants. Ok, merci beaucoup papa. Alors papa Max, dans un message moi et tout ça bonjour, j'ai besoin de cet argent de très bientôt jusqu'à quand? À cette période, vous devriez déjà vous présenter pour le loyer du mois de décembre. En tout cas, croyez-moi, pour 2023, je ne vais tolérer ces retards que vous m'imposez. Le retard peut arriver une ou deux fois, mais pas à cette échelle. Si vous n'êtes pas en mesure, préparez-vous à libérer la maison. Cela nous évitera des problèmes inutiles. C'est le bailleur de l'orphelinat Partage ton pain. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les gens qui ont un micro awa, qui parcelle, il y a le pont, bisikani bana bazali parcelle, bazo te kango, tine mukolo parcelle aya kote kanda, mote kaka ndamo bana batikali. Et par manque de moyens, mikolo yo, papa Max a na mesure qui te ya kofuta ba loyer, bailleur à bailler, bana bailler papa Max aligné sous orphelinat parce que retard ya ba moi et l'équipe makasi pe ba matisela ki bango loyer. Oui, dans le message, papa Max a tenu la kinga. En tout cas, place Nazareth, j'ai été touché. Na évité quoi. Naba oyo kenzamba sala bolam. Ozana témoignage moi on a vu no. Ya bolam ya nzambe. Zala reconnaissant naba moment ya boye. Koti kate ko permettre te que bana oyo ke papa Max a azwa na nzela. Le ba retrouver vie, ba retrouver sourire. Comme pour vivre comme tous les autres enfants, ils ont dans de bonnes conditions, qui va benga na bango sous na le pont par manque de moyens ya refuta loyer, qui va zonga sous libana na balabala. Nzambe wana otono un jour. Tozani na papa Maxime Benga. On me kaye peu gérer makamonde ngeni papa Max. Merci beaucoup. Batomi bakanisa que ndé tozo kamba ba structure d'orphelinat. Nous avons des millions babilo que belé. Parce que tout le monde question dans le besoin début de l'année. Takaitso yebi historique qui a orphelinat partage ton pain. Biso toi qui na pour ça qu'on implanté té et pour ça l'orphelinat té. Ou yebi papa levé biso tondo qui n'est par-ci par-là, koti kabado ko kabola. Eza ba ndeko pe na poto asala biso confiance. Ntotina bilamba na ye otina ba sapato na to memeli to kangi ba photo se ba vidéo tozo tindela. En tout cas to siona ka ba orphelinat belé la Kinshasa
mais toujours qui déception au monde a été puisque mitondo kende bana balala kana se bana baza salité bana baza mbindo bana kena kosenga biloko et lokola parent et salenga pe passe na motema et comment ikoso ngai et na ba descendo kanisa biska msutondo ko kende bokotika biloko mwana zebsa ya lobi papa Max baboto la rabiso biloko bakotikela bino bakotikela biso plutôt na pasi na motema na mona kete ezali malamu pona biso ya ko implanter ministère. Nous l'appelons ministère. Autobenga orphelinat, partage ton pas avec celui qui a faim. C'est une vision dans ma perception totale, ça a été Dieu nous bénit pour bénir les autres. Et bato mususu pe ba ko bonga na nzela na yo. Membala mingi biso bato to sosola ka yango te. Na boto ko zo décision ko implanter ministère wana orphelinat. Gloire à Dieu, il y a une maman en Belgique, elle y a beaucoup de pété. Maman wana a obtenu $800. Na mon papa Max, na tine $800, autant la nino rosa na yango. Étant dans un bon goût, on a baninga et botala. Maman songo pakaza na Belgique, a tine $800 à Komabi, sala nango o muni ko sala. Alors j'ai dit aux amis non, comme tu as une posé à implanter, kenza masali ngulu. Nous sommes en Belgique, $800. C'est un langage de Dieu. Tout ça n'est pas implanté. Bolukandaku, tout ça l'orphelinat, tout implanté orphelinat. Pinzamba salingolu, te kozapenda kuya ndako sika tozali wana lelo, to pesi garantie 600, to pesi pe commissionnaire 200, mbongo to esili. Et on a commencé comme ça. Et biso tobaki na bandelete. Na lisungi na nkoto sala service à l'orphelinat mais ala esika moko modèle esika kimia esika bana bakozo esengo esiko so muto ya koti alobi non ça c'est du jamais vu esiko so muto amoni mwana bi non au kana posa ova na mwana au ka posa mema mwana esiko so muto ata esika bana balala ka bi non bana bazana ndako. C'est-à-dire tous ceux qui n'engagent vie ça kanandaku tobito memango. Pourquoi? Comme je l'ai dit au début, bon Félix est ici qu'à solo, ici qu'à mbindo, ici qu'à bosoto, ici qu'à business, ici qu'à cop. Nous avons dit par la grâce de Dieu, nous allons faire la différence. Donc nous évoluer wana. Et tout pombo la ranzambe de Calvin, ba te belé ba songi biso. Or tinda na contribution na ye na biloko en tout cas. Topambola nzambe sans lisungi na bino orphelinat na yosa le matin. Mais je vous dis ezoko kapé kakate ba charge ezali ebele bo vona pe mi comme ça mona nde comme ça pe mona bo vandi boy bozo penda lisungi te kote toza na munga fula wana mai ezati fo somba mai ko lia ya bana ndeza défaute classe na bango et ba collaborateur bazali wana. Et Sengeli peut savoir c'est un ministère, mais ça bateau bazola la nabana, bazovana na bana, bazoko soki su banana bazali propre. Sur le banana bazali elengi. Sur le banana bosomo na bango ndenge bazali kitoko wana. Il y a des gens qui travaillent. Et Sengeli ko motiver bango. Donc c'est ça un peu le problème. Mais au senga makoki. Alors pour des bailleurs, tabazomo na orphelinat kitoko boye. Ils se disent, eh, bateau bazar ba million. Mais tu peux voir yebisa et puis la vérité yon so douté. Il y a moni bayer à silikaki, à comment comment. Si vous continuez comme ça, vous devez libérer ma maison. Ngamo petan dans zokango et ça lenga passe dans mon thème. J'en ai parlé à une maman au Azana, maman aux enfants. Et puis maman ta situation tous les Max yo paye. Baninga balikaka ko senga yo lingite na mi baninga bazo pambola bango bazo biloko belé mais yo kaka na bon. Le tout dépend aussi de la vision. Tala ça fait au moins attends 6 mois ngalo to sa émission té na likasu té ngalo kaka soni ko yana media boy tala boy té na vraiment na kokaka vraiment mingi té. Je me dis eza bana nzambe belé ba yebi été ngana zo kamba na lisungi na nkolo orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Alors bébé ba yebi
na mona ko sous na média répéter répondre les mêmes choses, les mêmes histoires na ko la kango soni pour na yebete nga na osala copité na osala business et puis no baka l'orphelinat partage ton pas et c'est le quoi maxité un jour on peut ozalate un jour on peut okufa nzamba peut kobenganga po elike abana nezangate elike na bango za nzambe tata na bango zali nzambe biso ka ba instrument to ba facilitateur o nzamba pesi ndenge na 2023 ndeko zolanda ngai eza musala ya maxité baza pe bana maxité na lingi vraiment ozolandanga nebite bosungaka biso malgré bato malgré mikakatano na ngi susu 2023 bobosa na biso te bosunga biso nazomona orphelinat belé ebele na yebi na kina baza pe na balopango mais suna tata mususu qualité ya musala o biso tozali offrir par la grâce de Dieu eleki ya bato ebele nazomona bon opambola nzambe o apesi bango balopango et nous espérons pe na ngonga na biso nzambe osali nini apesa biso priorité na biso na 2023 eza ke bana wana si bazwi lopango na bango nous serons heureux, nous serons bénis tokola na kimia puisque au moins neti bayer ndako mati ndako mati alors le ko ndako mati paiement anticipatif mutonga ni pe moya ko ya ko comment dirais-je moya pe ko lobate que hein ya ça la business na ye peut-être aller la pe kana wana ozomona alors to bete pe liba côté tam so ko kane ko supporter te ya to sengi na bino bandeko c'est vrai bana balia qui na ba fête bana balati na fête mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Le nom bakeno na 4 na street tozan lelo na bana 23 mais tozan na 4 autres ozoko en charge bazana bisoté. Ça fait le col à 27 pour moi n'est pas na biso papa capacité to lingité ça comme je vois ailleurs. Mais toi na 150 coûte bana ba confiné bon ba c'est ba condition to yiko pesa na bana te. Tolingi tout bana bazala na cadre mozali favorable ozali propre pour souci na biso ezala ka vie ya ndako. Donc quand on dit orphelinat tamsaka pona l'état hein mais pendant biso les orphelinat moi na zana ndako na bango alinga mela koka milikoka oh basenga ki biso l'école boto za capable à repesa ye oh vraiment c'est la vision que Dieu nous a donnée et sous nzamba tio na mutema oza pe na ba ouverture bosunga biso bino vous qui avez des yeux na comprendre que eza bande ko belé pe bazana ba ouverture wana ba yebe sika o ko sunga biso mais bato bazo fungwa mate mususu o sepela ça ya zune ka ba image nous comprenons ngaza mutama yele il y a des gens qui viennent seulement que azana besoin d'image azana besoin d'image pour ba finalité na ye bon nous on fait pas de cela aussi un problème tobi que mutayi ko kosanga maximum ko sali nzambe te nyonso eza polele na miso na nzambe donc nzambe amonaka nyonso mais so bibi oza na ouverture mobwe pour na bana baza lopango topambola nzambe so ndeko bi anga tuka na monike chaque fin du mois ndo sala bo pour na bana wana topambola nzambe voilà ndeko Alvin et musala ya pasi b'impératif ezali belé l'exigence est alliée belé mais suna rara na télévision pour na kolomba pour na boy les éducations en gâté je n'arrive pas à le faire mais s'il y a des gens qui ont confiance en nous ceux qui croient en nous je crois que par la grâce de Dieu on n'a plus à prouver na moi musalo tozo sala oyo vous avez nos photos vous avez nos vidéos et certains d'entre vous bah il y a déjà pas na biso bah mona musato to c'est na 2023 to kanga maboy tous les là-bas na oyo bazota bis na bango à déplacement toi na posa neti 2023 on a dit bana déjà na orphelinat basi ba meseli bango na bango mais nous avons décidé na 2023 il y a comme akobimisa bango kotambusa bango kotindika bango par net pendant le 31 le 1er janvier moi moko ko fêter pa na ngai et ka façon na mona comment ça ko vivre en dehors orphelinat comment ça ko vivre na famille mususu aike pananga Nathalie na mona que ana fungwa mité et pourtant kuna na orphelinat za makelele ya za moi mais aye na ndaku onga pour moi c'était important
na comprendre que na susu na moi na bakse susu moi mayele pa moi a comprendre que ba baze pa na ngai na ye baza tata moko maman bazali famille et soka ye en famille à se sentir à l'aise wana mena devoir na zo pesa eza na mwana mususu pe akene ko fêter na famille mona Cogelos na campus bien donné mais wana kuna fungwami azaki à l'aise kaka ndenga za na ndako là on a gagné dimanche oyo la kasi ozali 8 eza na bana musuto tina na famille moko boye ba que no passer temps ça veut dire que zelo ko lina bakisa na 2020 parce que bana wana ba okola ba ko tata ba ko ba mama ba ko ba université na ngi total ça na 2023 était bana de Calvin donc baza bino tout boza bana a se sentir complexité moi ne se sentir complexité so a que pas na famille mon na bumbu hein ali a bien à la l'aise et ça musoto zone ngato bakisa na 2023 ko bana muke ko fungola bana ko bana ko tambwisa bango mais ko tambwisa esenga moi mituka je sais qu'il y a des gens au nzamba pambola un bus au ba comment orphelinat partage ton peu avec celui qui a faim nous sommes en train de rêver des choses surtout le pango eza pendant de tole la nzamba ça la biso ngolu pour via ko futela dans un carton bosombara mai chaque performance au lève 20 000 bosko la bilamba bosko la sani donc somo na $10 na muto azomema faut payer par bidon 500 francs congolais 500 to bata moi 2.5 $. Et un bidon moko 2.5 $. Ça me met 10 bidons et puis c'est déjà combien donc tout ça et senga biso makambo ebele et moto katanaka boza pena makokite c'est comme ça tozoloba au moins na tanguna kala nos aînés ils mettaient l'air bien ensemble ils partageaient en tenant compte ya besoin moko na moko yo na lingete tozwa principe wana yo to benga partage ton pain avec celui qui a faim ne siko seka muninga ne siko tchola muninga esenge osali saye donc to sangana to sunga bana wana et kozala lipambo lipona biso. Ok, merci beaucoup Papa Max Mbenga. Merci vraiment et dans la première émission tout ça il y a année papa maninga qui un peu tolobela ba ma minute et d'ailleurs Félina bilan nom les 10 et il y a musique chrétienne papa tout ça année la première émission tout ça en 2023 en janvier. OK, na pour aussi sa dossier Félina numéro na biso angwana to na besoin lisungi na bino. Do bango le sous répéter na bi tout ça na besoin ya orphelinat partage ton peu avec celui qui a faim dans ton comité. Nous visons l'excellence maintenant ton comité. L'exigence ces alliés belé kanisa bana wana. Sano que nzamba convaincre yo. Uliana bango, kolata na bango, basomediko na bango, likambo lopango, ofuta loyer, bazwa bis na bango et bato bazanzinga nzinga na biso bosa o bosa ke bana bazala kitoko, bana bazala propre. Il y a même une maman azana France abengi ngabinde ko Max orphelinat bino zalaka bien eza propre mona ba photo tiaka na statut bato belé ba ya kuna basela nga rapport mwana biso moko azakuna papa na tuko kufa azana mutute mama pate ko kufa azana mutute mwana koti balabala ndeko na bi maman nous voulons bien toi on a problème à capacité d'accueil et tout lingi bon nous sommes en train de voir avec les amis moi na zana balabala totala eza toi na réunion samedi to lukato décider ni to sala pona mwana na ko lukaye ko côté d'abord na ba prière ko bonde la pona ye et puis nous sommes en train de voir je crois que maman on te répondre pendant la semaine tu vois merci pour la conforme toi na poto abiba bisanga sango orphelinat bina lokola ndaku vraiment babibana bazalaka so moni bana kondima te puis bana balobaka français dans ces vidéos bato ba visiter sur Noël mais ebele nous ont embrassé nous ont encouragé Max en tout cas on s'attendait pas aux orphelinats zanda ku bana zo ba français bana ba kitoko bana ba complexité bana ba olala ba condition na bi mais ça à cause de vous nous pouvons faire mieux. Ce qui est le moment que tu comprends, tu sangani, tu tiens ma boko. Nakalisi ke bana wana ba koza susu mala. Tu as besoin de sungi na bino. Bo sunga biso, kolia na bango, kolata na bango, ba somediko na bango, likamba ko futa ndako, likamba lopango, likambo ya bis.
soki nzamba convaincre yo toza pe na numéro na biso compte bancaire so nzamba convaincre yo otindeli biso ekozala lipamboli. Je reviens maintenant. Votre numéro de contact, s'il vous plaît. Numéro on a plus 243 89 64 86 627 plus 243 89 64 86 627 et puis le pango et mati et comme na $300 tu vois et comme na toi alkofuta ndako $300 ozana bateau basala kawana ils appellent bénévolaté il faut motiver bango. Nos deux mamans là qui sont permanentes avec les enfants. Notre intendant qui est permanent avec les enfants. Et ceux qui vont manquer à l'issungé, ça passe. On a besoin de paiement comme anticipatif. Mais ceux qui ont dit net le pang banote quand on a $50,000. To bundi. Max. Oui, ndelo bak 2022. Naiko pambola nzambe pona musa munene basala nzambe basali na poto comme na libanda mboka et merci pona bao nyonso bazaki lipamboli pona biso ona nzela na bango bato abongolaki mitema na nzela na bango bato boni loboko na nguya na tata mais appel lotolo ba ete 2022 bato belé pe baleli ne tamboseli ya ba et tamboli ya ba pasteur ba pasteur mingi surtout ba o balingi média to ba mingi baleka na ba média et belé bazalaki pe libaku pona biso bandimi et na osenga ete nzamba sunga bango bazongela beauté na 2023 ba habitude wana mabe batika yango. Et 2022, moi personnellement, on a l'élèque bello kota là, comportement ba Denilis. Et c'est dommage qu'à côté de 2023, na biloba loba donc le monsieur n'a pas changé. Dans l'année la vidéo moka lobby héritier et c'est un cas mon aïe pour un concert naïe à stade. Vous imaginez un peu. Yo muto nzambe et c'est un cas mon aïe. Nous qu'est-ce que nous avons à gagner dans ces concerts là? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce que le royaume de Dieu a à gagner dans ces concerts-là? Pour que Akene Romunaï. Vraiment, ça la maison, ça la passe, que trop bonne année. Mais ils ont battu. Bah, côté l'année 2023, n'a pas ça l'habitude, n'a pas vieille habitude. Mais papa, comment vous trouvez ça par rapport à Père Konde, à Liloba? À chaque fois que le concert est allé, il faut que les musiciens qui sont là. Tout le monde Wenge, avant de bêta stade de Marty, qui sont là. Tout le monde Fali, avant que le stade de Marty, qui sont là. C'est Léo, tout le monde est héritier. Aujourd'hui, ces années. Ngana le baïté, ce qui est nos artistes là, ce sont nos frères, ce sont nos frères. Même ma famille na biso, baza bande ko na biso. Ezali mabete. Tango bande ko baza ko reconnaître le ko na mutu na nza bazo vers yo. Ezali mabete. Mais ezala ka occasion pour na biso. Ya kotalisa bango nzela na nzambe ya kopesa bango ba na nzambe. C'est ça mon souci. Ezali mabete même ba famille Alvin ningo zabo bato tout la famille no basambela raté oza pelo ba leki ba yaya ba cousin cousine nevenias o basambela kate mo kabona na bango pété oza na bango liaka na bango o vanda kana bango de même chose la pasteur ce que bande ko bazoya vers yo. Moi je me dis et c'est l'occasion ya kotalisa bango nzela na nzambe ya kotalisa bango mabe ya kotalisa bango pe malamu. Voilà un peu ma réaction par rapport à tes questions. Merci beaucoup Papa Max Menga. Église encore le lobby lecture nango nino ko sala. Na 2022 na lingi ke ba pasteur bazo le kala média surtout na média. Médias alesika ya ko prêcher évangile. Médias alesika ya buzz. Médias alesika ya komi la kisate. Médias alesika ya ce que se faire importanté. Et puis tant aux zones médias, on s'est rassuré que oyo ko pesande lo bana bomoy. To mona ba tebe na 2022 de médias que sika ko yebana et sika ya buzz et sika ko luka succès et sika batia bangoka. Il y a des gens qui apportent des messages au monde, messages de division, messages Zangatina. Na 2023 autosengi keno tant mutazana ndako azolanda azali édifier médias à l'instrument édification
et non esika végétarien, esika quoi ko luka mbongo, esika quoi ko milakisa. C'est ce que nous avons vécu dans l'année 2022. Mutoye mutabengio a un problème pour la bonne de la peau, on peut s'en $2000. Peut s'en des propos que certains serviteurs de Dieu ont tenus dans l'année 2022 pour n'en salenga pas si yo yebi. Bah tout quoi Joël Francis, nous espérons quand on sommes en 2023. Papa, pasteur Marcelo, nous espérons que le message au côté la biso en 2023, et ça un message auto yebaka au début. Ils ont un message d'arrogance, ils ont un message à côté de la tout ce qu'il a dit à un moment, et puis tout ça, les missions belé, ah, na bona zongela. De même, bazali belé, tout ce pasteur là, bazali belé, na 2023 en tout cas, bapé sa biso et songo, baté à biso évangile. Et parce que le long Zambé a commission au niveau mokoboy. Comment ça n'a quoi ça n'a cité? Ko seka été, ko tiola été, pour bango nyonso to biso to moni bango. Biso to soutenir bango, biso to accompagner bango, biso to salisi bango na nzela média. Metango bango bazui. Bana média te lokola ko seka, bana média te lokola prophète de discipline, bana média te lokola ko gangela bana na yo. Vraiment. Alors la musique? La musique chrétienne. Depuis un temps, dans la musique chrétienne, on a toute une mission spéciale pour la musique chrétienne. Depuis un temps, dans l'impact où ils ont il y a musique ils ont les sous-soutés. Et puis, la bosse année, élément avant la musique chrétienne, il y a une mutacalisation. On connaîtra qui est ici, la musique chrétienne. Il y a une mutacalisation. Et non, c'est un pasteur comme un musicien. Il y a une mutacalisation. Nzamba sala ngolu to kango le sosouté ka mutakalisation et ça li soni nous prions que otozoloba oyo ezaka pona usunga puisque bima ki pe na média ce bima na média te tenga peut réagir te nzamba sala ngolu to lingi ba pasteur na biso baso ba conseil à communication de même peu pour nos missions chrétiens musique chrétienne lelo ça sur l'impact tezo kanate obi de gemana zaki na monga fula notre cœur felina na zozonga noki penda na kati ya bar baso beta une chanson dite chrétienne batombe la masanga mais na kati ya bar na bi osh saveur esili mafuta esili parce que nzembo to bengi nzembo ya nzembo na nkolo comme tolobaka comme beta na bar ce qui a onction est sauté et là différent na banzembo ya liboso ba beta na bar non mais obeta nzembo nkolo na bar ndengini ito mal à l'aise obeta na bar ndengini oh non c'est proteta yozo mela masanga pinzembo et aussi mbate incompatible na hôtel les autres mais olinga nzembo wana na hôtel ndengini eko démotiver yo on la déconcentrer ozong so mutu po bimi mais lelo c'est le contraire donc nzamba sunga mais bien ba benyo avec les évolutions non ba clip pas bien musique a bien instrument bien et la télé a bien donc ba benyo avec les évolutions na ba musicien belé ba nzem na yo kaka hein il y a ba Moïse Mbi surtout il y a beta matro na ba pe ba musicien mususu. Évolution c'est baka sur le plan artistique sur le plan non sur le plan artistique le clip là t'as bien ça m'a bêté makamaki qui sur le plan artistique mais ton boss ça n'a pété ton boss ça n'a été que makamoza d'abord les kamamolimo tout vendre sa molimo kala ki soki ba nzembo bokomi ko lela bele na bato ba na nkolo eli lo batala na kinzembo ana kinzembo couple buloba ana kinzembo ya ndeko songolo pakala ana kinzembo mais lelo onction wana eza sosute pona nini bato onde ba ko luka jeep ba ko luka ko lata na bandako maintenant que basi bazu yango c'est fini batel objectif na bango yamo la musique chrétienne eza sosu na nguya te et pour moni lelo je me demande tant ozomona bande comme kibosa ba plein na ba style de martyr obi nazo lela na mboka lokola ya Kinshasa
c'est que l'évangile est Seigneur tout élément. Année 2023 pour moi, c'est l'année à défi. Tel comment va bar réseau tonda, tel comment va cause réseau tonda, tel comment va boîte réseau tonda. Dans mboka o babi que pays chrétien, dit chrétien. Musala osala ya makato zonge l'évangélisation. Toté o bananzambe na maloba pe nezali na biso. Et de cette façon là va te belé bakoya na nkolo. Obi ke mitema va te belé les zoki. Beaucoup de pasteurs sont devenus des patrons. Mais c'est qu'on soit serviteurs. Pour mon tosoka comme la cara bien, à comme kolata bien, les gens sont plus patron. Bon, tu es son bébé. Pas un Jésus vivant. Et vous avez sur l'église. Et bimi, c'est mon ami polele. Yo sabato bon la mité mandengeni. Yo zali pasteur. Oko yé manakati ya boîte. Oui, manakati ya boîte. Ozo bina na mwana mwasi moko bo otala ototo na me o azanani o. Obi ke mitema bato belé tozoki si mitema bato belé na 2022. Tozoki si mitema bato belé na 2022. Toi tu es un homme de na kati ya boîte. Ozo emba, ozo kangami na mwana mwasi et puis bengo. Ngamba tuna na bato ba kena l'église na bango. Est-ce que vraiment ba comprendre un faux pétage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nande to que l'élection boy au moment na côté kopo ya makas l'église kopo zo ya makas l'église ngaza bandi mebele ngaza grand mobilisateur tu yebsanga église c'est quoi ça onction nguye rozala ndengini l'église elle se plus sur le matériel son talata ka bien etio boy yene grand pasteur. Église à l'élo dans les plus église comme une apparence. Qu'on a bien besoin ma bête. Qu'on a besoin de mokiliza ma bête. Mais il y a mon élo comme une priorité l'élo dans l'église. Toti qui est ça. Toti qui bo konze na likolo. Maintenant l'élo accessoire ndé l'élo zo sika na église. Tika tenzamba songa. Merci beaucoup Papa Max Benga. Merci na bande réunion sur Balanda Biso. Donc, Église ya Congo, Eza Robé Banzambe Asungabiso. En 2023, to zonge l'évangélisation, puis to te Banzambe les alliés nabiso. Et on met une bonne réputation, vaut mieux que du bon parfum. La réputation préférable à des grandes richesses. To te alelo mingi ezakaka na de manière automatique. La Bible déclare, to za na makasi, to yebi ba verset. To yebi ba verset, to za ba thème, mais to vivre ndé liloba te. Mbongo et Kaboli ba pasteur papa. Mbongo et Kaboli ba pasteur. Surtout au bête du soya politique non ba élection ezoya. Ah au moins déjà. Au moins conseil RC ba Kabwani. Okomona nebso que élection ezoya okomona makamo. Est-ce que mboka lokola Kinshasa aussi nous étions sérieux. Mais elingo kamba mana biso bana nzambe. Mboka lokola ko bana na gouverneur ba bukumese tout ça. Mais tu sais pourquoi les autres sont cocatés? Pour vous obanabiser mon ani polele. Vous obanabiser mon ani polele. Et belé tous sous ba modèle T. Évangile est très clair à mon nom, va verser dans mon nom. Mais d'une manière pragmatique, nous ne verrons plus la parole. Et moi, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui implorent le royaume des cieux, mais c'est écoute ma parole et la mettre en pratique. Que Dieu nous fasse grâce. To vivre l'île Bananzambe. Nganazo kamba orphelina. Papa nanga. Ce que l'on église au component qui sens nebilobi la religion pure, la religion saine consiste à aider les orphelins, le veuve. Ce to component qui ango, biso tozanga seka otia biloko. Ce qui to component qui que la religion saine, la religion pure consiste à aider les orphelins, consiste à aider le veuve. Papa. Mais les gens orphelins ben na Kinshasa, batozang eska otia biloko. Évangile les a église non, il faut donner. Il faut leur donner. Mais nous avons des pasteurs aujourd'hui qui sont des millionnaires. Dans la ville province à Kinshasa. Mais tout na centre de santé combien d'années? Centre de santé, ça reste comme ça l'église. Mais non, Jésus nous a amené un évangile holistique, un évangile complet. Mais biso to sui kaka na koyemba na koteya
tozi mabunda badimbo franc tozi yango. Mais qu'est-ce que nous faisons pour le peuple de Dieu? Ils ont tombé sur l'église, papa. Moi je vis une maman, à une orphelinat, maman zana zemi. Les lots 10 mois. Mon bal a kenda bitumba. Maman X. Mon bal a kenda bitumba zemi à 10 mois. Maman est collée la bibo sungangai. Natiki bana nzala kuna bana malade. Nazoe bate na kobanda wapi na suka wapi. Donc il m'a mutema. Je dis aux amis, nous sommes le ministère partage ton pain avec celui qui a faim. Maman ordonnant César. Moi maman que nous sommes bakis. Bozo biloko bato akabela kibiso o loso o Thompson bilobozo ndambu ndabo pesa mama obike mama lela asatanda na ngote nabi mama dis-moi déjà zemi on ça l'échographie on a noté échographie combien autant si mama l'idée zoa bombe maman mon hôpital tout nanga ken hôpital échographie l'accès bota ma passe échographie ngana pasteur ta échographie l'accès ma passe et chaque jour bakena kotika biloko maman bakena kotika ele biloko na ndako na avant na moi kanda ku mo pepa muninga mobala na bituma na est nde naza ba to benga nga siko mamango ake déjà hôpital ayina ba douleur aza akboye. Et puis maman na biso alambela bana orphelinat nde akotikeno aza kuna na hôpital na maman. Donc prise en charge ya maman wala na hôpital. Eza partage ton pain de ça là. Ba ma passa. Est-ce que ngana pasteur toza na nini? Comme moi mukyo ba tozo peste total a. To kabola pe to sunga. Église ale to sambela mingi me ko kabezate. Tout ça, mais la mingi. Que Dieu te bénisse. Tous années plus que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je partage ton pain avec celui qui a faim. Moi, quand j'ai quelque chose, je ne te dirai pas que Dieu te bénisse. Je donne, je ne te dirai pas que Dieu te bénisse. Pourquoi? Il est responsable orchestre. Nous, ses alliés. Non, papa, ça fait mal Nzamba Songa sur la 2023. En tout cas, merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Merci. C'est la fin de notre émission. Je crois que si je n'abuse au Fagito, bientôt le bilan prochainement. Aucun problème. Ok, votre numéro de compte. Aussi, au PSG en côté. Oui, plus de 143, 89, 64, 86 à 27. Bonne année, Nabino Soto. Tolingi Bino Mingi. Merci na Papa Alville. Merci Nabino. Bobonde la pona biso bosunga musala oyo partage ton pain avec celui qui a faim ezaka bana wana te musale belé sale maka ando ya bana wana ezamba famille to kabolaka ezaba ndeko to kena kotikela biloko ebele metolingande ba photo te tolingande ba vidéo te to ba ke vidéo ya solo ya nkolo emonaka caméra nzambe zomona o tozo sala na nkuku. Merci beaucoup Papa Max. Merci na Arnaud Kamande o yazasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa si maintenant tu as robaki nzama boto point. Ce soit bye.